Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ya, nga mama na bino emi mabons na zui penza souci ya kopartager lisolo oyo na bana nyonso ya Nzambe a propos ya makambo ezolekela biso na nzela ya Facebook. Peuple de Dieu, soko ozui message oyo ko bomba yango te partager yango penza na bandeko. Eza histoire vraie o esalami na mboka ya Luanda Angola. Eza na ndeko moko ya mwasi azalaki kofanda na baninga na ye a partir ya Facebook ayeko sala connaissance na jeune garçon azo vivre na Europe. Ba continuer ko vivre na garçon de basololaka na ba Facebook. Alors que garçon a obligé à zwanda kuyaye moko po abanda kofanda a séparer na ba mina ye. E ko sala ke apesi mbongo atindele ba mbongo nyonso po akoka kozwanda ku jeune fille na zwinda ku pe a obligé ye ke ndaku wana afanda kango na mutu te azala kaka ye moko. Makamune ezaki ko se passer entre bango mibale bakomaki na dialogue na bango nde bazali ko sur la partie ya Facebook bakomaki ko passer ba rapport sexuel na bango na nzela ya téléphone. Et après les mecs ayeko sepela vraiment ko bala mwana mwasi wana alobi na ye asepeli adopté ye nde ayeko tinda mbongo ya dot pe atindi famille na ye na niveau ya Congo po bakoka kosala dot ya mwana mwasi na Congo basali dot et bayeko sala ke programme po basala mariage religieux na bango à partir ya Luanda awa. Mobali ayebisi mwasi atindeli mbongo a traité passeport na billet pour après mariage na bangonde bako voyager ensemble pour que vivre en Europe. Makamno eko se passer mwana mwasi ndenga ndeko vivre to moni to ebi ba histoire ya vie à poto vie est vraiment difficile. Mais mobali atindela ke ba $1,500 ba $2,000 pour mwana mwasi na vivre mwana mwasi na zaiko débrouiller vie na ye erazaki ye moko à partir ba mbongo bazali kotindela ye alingaki lisusu koteka te akoma ekozwa déjà mbongo ebele. Mwana mobali abandi kosala ba démarche atindeli mwasi mbongo mwasi asombi biloko nyonso ya mariage atindi voile tout apesi mbongo asombi ba alliance makamnyonso ba candidate na bango ya mariage parce que biso na Luanda ba mariage na biso elekaka mingi vendredi. Mobali ayebisi mwasi nga moko nazoya na kokoma mercredi poto fanda mwa mke 2 jours ezana kati ya mariage na biso. Ndenge mobali asali makambu na ye aye ayebisi mwasi te yo ndenge ko préparer po ngana arriver na ngana ndenge ko préparer faut lambela nga faut na lia tout ça mais izana bato bakoya kozwanga à partir ya aéroport. Mwasi afandi mobali aye a déjà invité ki ba visite na ye ba voisin de biso to benga aba ba visite ba voisin déjà ba yebi ke mobali oyo abali voisin na bango azo utapoto azoya. Mobali abeti porte afongoli mwasi ayambi mobali makamune salami baninga o bazozela mobali bazomona mobali te mais mwana mwasi azomona mobali ne kaka ye moko ayebisi baninga te boye ko saluer mobali na ngabo na baninga bazomona mobali te baye ko comprendre ke ndeko na bango akomi na problème a mutu bazuye bamemi epa basala Nzambe poti bakota na mobali na ndako mwasi azosola azoloba lobaka ye moko baninga bazomona ke mutu azoloba lobaka ka ye moko mobali oyo azoloba azate bakuta na bamemi na église epa basala Nzambe babondeli nde a partir ya kobondela mwana mwasi abandi ko confesser nde abandi ko beta lisolo o bomoninga na zo betela bino na nzela ya radio abandi ko beta lisolo ya makambo nyonso nde na bandaki bandane bandeli mwana mwasi wana ekomi vendredi ndenge Nzambe ayeko révéler basali na Nzambe ke ekomi vendredi mukolo o bataki date na bango mariage nde mwana mwasi wana ayeko kufa na kati ya ba prière Nzambe ayeko révéler basali neke mwana mobali wana aza mutu déjà akufa aza mutu ya monde ya molili. Donc rôle na ye komi akoti na banzela ba Facebook kolinga basi ko proposer basi soki azuyo abandi ko passer no ba rapport andimi siko abala yo ndenga ko bala wana eza déjà ke asombi vie na yo po okufa yango lisolo o epesi passe eza histoire vraie o esalami na mboka na biso awa na Luanda soko oke na baru na Shikwanza okoyoka lisolo yo mwana mwasi ndaye ko teka tombola na Shikwanza na moma otozobeta lisolo nzoto na ye eza na mort ya casuer hôpital na biso général ya awa ya l'État mwana mwasi ne faut ba enterrer vie na ye sili et sali passe surtout na biso ba mama ko beta lisolo
na bandeko bana nzambe tokeba na ba Facebook monde ekomi mabe diable si atelemi akomi ko détruire vie ya batu akomi ko bebisa vie ya ba jeune fille à cause ya ba réalité à cause ya ba problème oyo koma na ba vie na biso diable akomi ko profiter conseil na ngina pesa vie ba memaka malembe vie ba memaka ngombangu te mutu mususa koki ko yana vie na akomi ko pesa oyebite pona nini azopesa yo intérêt nini eza na kopesa yo wana toteya bana na biso tolakisa bango nzela ya nzambe bana biso batambola na molimo ya nzambe parce que mutu atambolaka na molimo ya nzambe molimo na nzambe akorevele yo likama mabe oyo ezoya liboso mpe loboko ya nzambe ekozala likolo ya bana nyonso ya nzambe yo mutu ozwi message oyo ekokomela yo kobomba yango te partage yango na bandeko nyonso mpo bakoka koyeba misala ya molili ndenge ekomi kosalama na banzela ya bafacebook bavie ya bato ezobeba ebele soki message ekomi na ndako na yo kobomba te partage yango ata na 20 personnes partage yango ata na 10 personnes mpo bakoka kobénéficier lisolo oyo na partage na bino na tongo ya lelo. Que Dieu vous bénisse.